na kote na oteka to venka ba obi na biso kamo akufu awu ni to bani bala muke to kolna awa pala ba biso to kamwe le kamo akufu abilité le côté appliqué à Christ akufu mais lobi alekaki to kutele to solo na ya aleki na boni bi aleki mais to kama akufu Machi Kasongo Machi Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Machi Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Machi Kasongo TV. Chenia, Ngouya. Machi Kasongo TV. Exceptionnel, à l'homme qu'on appelle Machi Kasongo, Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Avant
la famille n'était pas d'accord. Aussi, nous avons quand même eu le courage de publier l'information. C'est parce que tu as eu bien la source. Na place na biso tosala émission tozalaki na Thierry Mombaya curieusement appelle ekoteli Thierry bayebisa biso to ou Thierry bayebisa biso tokanisa on aura aventure mais on a essayé de l'appeler jeune sœur na yambia olela et on avait compris que ça réalité to biso to yokaki parce que ngai na moni était ça fait un temps pour dire ouais kamon ba bia la na mbasu mais oye bomier il paraît que mbasu te malaria 4 plus et cette malaria là ndeko bazaki na ye a na famille biologique babi asalika crise donc oyo ça biso passe bonga ata to yeba moni ya comprendre na biso to coupa Jani to yeba ki Jani aza souffrant donc mais ya kamo to soto kutani ya tumbola ngaka moi mayele na biso e moni yebisa prof makelele nga kutala leo na oma c'est donc to so na biso soto kutani na ebité na surpris quand on me dit que Camo n'est plus et nazo comme on a réalisé que Camo azate donc non yebate Lopez non betani non lobani donc voilà faut comprendre vraiment donc c'est une fille auto partageant na 5 ans l'auditoire donc la kawana te yebani moi trop donc non faut pas pour réaliser mon mot merci bonsoir chérie moni toza ebele awa koyoka sango oyo koyoka ndeko na biso akufi okoyebisa biso e arrivé ndenge nini mama biso toki na kote na oteka tovenka baobenga biso Camo akufi mninga tobandi bana moke tokoli na ye awa epala bango biso tokamwe nde Camo akufi abeli te eloko te apekaki ya Christ akufi mais lobi alekaki tokutele tosololi na ye aleki nana boni bi aleki mais toyoka Camo akufi siko pona liwango na bino na biso normalement babi akufi azalaki na mbasu babi azalaki na fièvre mbasu esilaki azalaki ma fièvre mike akomi pe bien malaria mais le pila lekaki ndemo na voiture amema akomi na bien. Ok, d'accord, merci. De la presse.
Bonsoir Mani. Bonsoir. Tomoni journaliste basangani ebele a tomoni opoza kolela. Est-ce que quoi ebisa biso elo onini vraiment ekomaki? Non yebande ninga pina komika siko. Donc oya nanga ka yango. Ba benga pina téléphone ba ebisinga donc. Nana suite te nana eloko te mais nayebi kaka babwakela ka imbasu donc. Vous avez informé qu'Azaki vraiment malade? Nayebi kazaki malade. Azaki malade tout cela na épé l'autre fois mais du coup banana outé voyage ndé tout mon anité. Babi loko lo bapenda eza na ngote po nayebi kaka kazaki malade. Donc nande ba bengi batu nyonso ki akufi ndé to yepi awa. Sinon ke loko penda lo bapenda likolo na ngodo na nanga na ngote. Ko liwa na ye po na yo. Ezo yebiso lo roté. Liwa Evelyn esalinga njoto malili donc non kokana lo baté donc nayebi te so na ko lo banini. D'accord ma chérie, te comprendre émotion. Il y a quoi? Il y a 40 minutes passées, 40 minutes passées, parce que ça fait quoi? Ça va faire au moins une heure déjà depuis Côté morte, Côté veillé, parce que baza na bango bakanga mala bango morte ngale mana morte kinoise baza kaka place okoyeba kamo akufi na nzela bene kamo akufi na nzela te biso to tokomi na ndako po biso moto bimisi corps na kati ya chambre alalaki na mbetu tozalaki mibali misatu ntango baaprendre biso yango nde toye toinsiste na kati tobimisi ye na mbetu alalaki totie na salon de façon po chambre ezalaki trop chaleureux totie na salon po bato nyonso mpe bazalaki libanda bazalaki mpe na besoin bamona corps ya sœur na bango yango tosalaki refusque de façon tobimisa yango na chambre totiango na salon. Oui, amikufa na kati ya ndako au moins presque on peut dire que 20 à 15 minutes déjà passé yango ntango tokomi na hôpital tomeki kobenga docteur diagnostic docteur expliqué biso déjà c'était un peu trop tard déjà parce qu'elle était déjà mort bien avant. Merci beaucoup. À vous aussi. Après ngana eba iteke na like nambasu like na anniversaire ya président Ibraton akota sko Joe Star basimbiye ngabi oh basimbiye vebo endeni nyango bavandisi siko mo patelema autembola nga nako konda po mapena muto abelaka ko mwa pale sko to telemi ngana ujala to bite foto ba na nini boto komi mer nini nga bokele ngambasu tanga lakisi biso photo ya sex cowboy omoni la sex akapolele do banola kama kolopolele nanga seli obongabi mutanga ngabo mangana tesu ya mobali tupi ya chaîne ya CBS tupi ya musala na comprendre te bananga kwa mama mukie zo vimbe zo matipe vimbi après commune epé bien akompe ko tambola pe après ko sesko malaria 4+. Ndeni nga bongo azaki ne bien très bien nde lelo asali soki babenga nini crise aobunda na kobima na nini awa pala bango aobunda na kobima mwana mwa mukie boye biso tonto inga to na yo kosuma mai awa tomoni mutu na yazo bunda na pena boye kobima na mutu boye nde esali ke ayeko kokata mutema munoko polele misu polele bango monde mbazui bakangie munoko nakangie ministre so yeboy balobi tobolela te na bamuna obolela te to lete neni CBS publié ba page te publié ba tout ça publié est-ce que to lete par rapport à quoi te bakine na soki na batenga so kinoise awa ti clinique ti musaka kuna na Gombe so mtenga kufa so mtenga kufa po ti na clinique kinoise l'état ba okile ba mbuta cha Congo so mtenga kufa na akufa na ndembala moto ba moni sikoyo nani Virginie Manganga ba ye na Gisèle Fouy ba ye kuna na kati
nde ce que ba ko ba kete na minute de bâti dans na morgue ya nini ya 50e donc fin de l'année donc ngana za ki biso la ki na matango makambo ya akufi onani Dadi de Kambala. Nde siko tonga na une nouvelle na okota siko pona sa Neymar. Siko la kuti Neymar bazo sekana dati mwana ya na. Ah, siko la kopota la Neymar boy. No bet no pese Neymar nouvelle ondeni po. So na pese ko changer maman roni. Non mais abanu ko sekala comme il pan. Ah, j'ai mis ma. Oyebi te que non, na obenga binde na boy na yebi. Mais siko na hôtel siko titi la Neymar. Poni Neymar na kuti na sengo bona fse ntanga sika Neymar tikala ko seka. Evelyn Kamole pose akufi. Neymar nenga za bongo na yete so ka yebi. Que a tombé lamba a tombé robe et Neymar a tombé pena robe bonne émotion non mon pole pas nani oh de ceux qui va chroniquer bazalaki ben nga bazo epé image Matika Songo Kasongo Matika Songo bon. Eh garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe.